Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Ça n'a rien à voir. Pour rappeler depuis 2017, dans 2023. Donc ça n'a rien à voir, ou ça n'avait rien à voir dans ma stade. Et puis nous avons Kobanga, bon vraiment Kofi Sabeta na stade, on a tenu ça. Voilà, les artistes nous sont bêtis wana, batubaya kana bango. Na éviter Kobanga na sens nini, parce que Kobanga pour nous bêta musique, pour éviter que bêta bien. Na Olympia na stade, ça va salle, tout le bagage ça va bisika bêta musique. C'est nid, tout bêta bisika belé. Même la foire na bisoka international. Ça déjà bisika. Il y a bien miné l'épée, ça va te belé. Non, tout ça mani pour tout ça signal mon robot. Je pense que Pesami, tout les autres Pesama. La bande déco, va se diviser. Par contre, le ennemi est libellé. Alors que Moukileza n'a pas besoin de. Moukileza a besoin de qu'il ennemi on a ti token en wapi. Na nenga mabete so tali le même na politique. On a union sacrée. On a pas ibo on a bande ko basangani. On a justement bande ko na bazaki vraiment na ba problème sérieux. Voilà, donc bisopé tout ça na ndenge na biso sans que to copier bande ko voilà. Au contraire bat bazolo bakutu to aider batu mingi pona ko sangana. Voilà, donc ça pena to lembi ma discussion Congo ko avancer na ba discussion té. Merci beaucoup, mon frère. Mon nu épinglé situation il y a Union Sakoti Kolobawana. Peuple congolais, parce qu'il y a un peu de scénario. Bolimbisi, na peut-être le langage na lobby. Balobi boye. Ozalaka molobi na bango na banzembu na yo. Mais bakamwa ki jour wana Union Sacrée ko présenter ki o ko présenter ki culture ya mboka mais olobela ki bango te. Bato basatanda ki ko yema que demande le peuple. Mais toka ki yango te. C'était dit à quoi? Mais il y a pour tout agrémenter soirée. Tout le journée, les arrêts qui sont au règlement des comptes, vous êtes des musiciens. Dans le bélo, ils ont pas si bien. Il y a des petits sourires à malam ou tout dans le bélo. Au moins, même tant que maman tchala koufaki. Mon toit, ça qui est en tête, il y a ma campagne tchala mona. Les arrêts na nenga ba politicien ezaki nani non ezaki maman Olive Lembe mona ba mission mingi ba yalité ponini et comme le roi na netike soko yema ka ya maman Olive ya le roi na neti oboyi fachi mais bato ba dirigeant biso baza mayele mutu mota comme président aboti ba mission na ba kolimba mbango te kaka biso to yemela Mobutu biso na peto yemela ki Moze biso peto yemeli Kabila biso pe lelo to zoyembela pe fachi donc ba politicien baza mayele bango bazotala ba makambo na te yango no moni naza na pasi moto lokola tchala mwana akufi ozomona na matanga na ye ba ministre bazolinga koya te po nini bakomona bango na mama Olive lelo mama Olive akomi su yete ezalaki ya mwende likambo mama Olive talela biso lelo akomi su bongo te eza makambo ya matanga donc yango na sepela na mayele ya ba politicien ngai nazalaki wana nazaki na mama Olive na Union Sacrée na kendaki te parce que nazana mama politique te moni ça dit que ngai so bengisi ngai lelo o fayula bengisi na kobeta ça dit que nga nazana mama politique te puis nazana mayele mingi pona na sala politique te donc nga nazaka musicien alors soki mutalinga mi pesa couleur na ye ba ke ba politicien baza mayele ba oui ba pena ke lelo mama Olive soute lelo sou Kabila te les gens comme Fachi, il y a un moni babeng saki ngai. Alaxi bango que moyen te, il faut pas se comporter comme ça. Vous ne pouvez pas Fachi na makasi. Non. D'ailleurs moyen bolé kanga te po déjà ngana déjà toi comme moko. Et puis comment on fait ça dans la Bible? Comment on a fait ça dans la Bible? Bambabino mabanga. Voilà. Merci au président Félix Wazekwa, c'est Méliki de la presse. Nazana ba question mena bandana mi balé. Première question Zali. Comment on a concert il y a le 30 juin il y a ba frère na ya Wenge balobaki ba 80% sur recette au Borozona na stade na concert wana ba pesa bandeko ya bazana este ba pesa basoda ba pesa na ba soutenir FARDC. Alors concert il y a le 12 août
10%, 20%, 30%, il y a président Félix Oise quoi, et Kokende Wapi. Est-ce qu'il y a des gens ou des gens? Deuxième question, est par rapport à featuring na Yona frère na yo Fabrikas que j'ai sali à passant. TikTok, tout le monde déjà au pire, ils ont déjà na terrain. TikTok sous est-ce que TikTok est dérangé au pire? Bon, artiste ba misansko ba album. Do banze mo se dérangeaka. Ezali kaka nzembo ko bima ezala mabete. Nzembo ko bima ezala mabete. Eloko ya mabende dérangeaka ya malamu. TikTok ezala ngo bien. Et puis ezali générique. Kuna ezala ngo rumba. Donc je ne pense pas. Eloko dérangeaka moninga ezala nde ndeni basaki eloko malamu siko basala mabeboyi et décevoir bato. Voilà. Et puis nengo lobi wana pona makambu soki dem susu mbongo ekoti po mbongo ekota nango to sala nango nini. Bon ngai personnellement vraiment bo skize ngai ba mo sali sabatu. Ngai la ko caméra te. Kuluto ngai volo ko zaki na kasho boye biango. Ngai na otala ina mema caméra te. Je pense que bolamu so comme lo ba déjà avant. Ils ont encore neti boya na stade mbongo wana kutu to sala nango pe boye. Je pense que bato va dans le spectacle quoi. Ce que moi je sala to kotala na moment wana. Bon so ezali ke na osombe ba journaliste ni surtout siko ba micro cravate. Donc on a quitté na moko to le banane mam to ça na moté. Merci. Voilà, merci beaucoup, c'est plus qu'à la guerrière. Question nanga isa est-ce que artiste Félix Oise quoi a reconnaître que succès est zalaka? Si oui, Félix Oise quoi soka lobi asala bilan na ye moko étant artiste musicien ndenge azalaka kala na lelo to ko lo ba succès na ye ezo mata ezo diminuer to esili. Mes deux questions dans nous ayamo. Bon, on a vu que poser question pour na yo moko te, poser question pour na bato balanda biso. Voilà, minga na lo ba toujours que bien. Tant que nous sommes au pur, nous sommes au épaisseur, paracétamol, nous sommes na TikTok, nous sommes sans alcool. Tant que nous sommes na stade, nous sommes aussi là. Nous sommes artistes, nous sommes na livraison, nous sommes na polémique. Voilà, pour nous sommes na projet na ezali nini. Au niveau de Zembo, nini. Tant qu'artiste a un projet, on sait que ça peut exister. Parce que le projet n'a pas besoin d'accompagner. On sait qu'ils ont aussi battu. Voilà. Tala lelo, au moins un comportement vis-à-vis de Zembo et Bimaki. Vraiment, on va vérifier encore un nombre de vues, on va vérifier un peu dans le concert. Je suis très content. Voilà, on est très content. Donc, on a bien. Voilà, question on a il y a réponse na yo eza que au lobby botala ngo na ba niveau ya ba nombre de vues et non na ba ndenge to banda hôtel on kala na ba cassette. Selon yo moko comment na au pire obosali featuring na muninga na yo ndeko na yo mopa mokonzi parce que tout ça qui ba sondage étant ba journaliste d'investigation tout mona qui peut pas bande comme sous ba lobby que au pur eza penzate par rapport ya ndenge bazala ko s'attendre na ba grande personne le quoi bino o sala ka succès to pe o sala succès mais au pur en tout cas eza penzate na par rapport à grandeur na bino voilà. Bon, personnellement nazo partager la vie wana te nazo partager la vie wana te parce que soko lobby que nan to sali promotion na malamu te. Là, je suis d'accord. Mais Moutuni n'a pas eu au pire à l'objet que ça dit mon mabé. On a un pourcentage à Batouana. Même bande de corruption, musicien à l'objet que c'est bon. Mais, quand on se reproche à Bisso, bien on vous a solution. Si on a l'objet, on a un mabé. Comme vous avez plus que la guerrière, il y a un mélange de mots extraits au pire. Voilà, maman et monsieur Katani. Voilà, donc bien on vous a soutenir Bissoté. Yemba bon na ba yo moté mutuni na zali a boze belé a boye belanga extrait ka ya opi $100 pe yango $100 pe yango $100 yango ya ba $100 pe ze belé mo yango ya on se bunu simba zo ga mes condoléances
Il y a promotion. Il faut nous binomo bosala nini. Boyebi na bino nzembo yango te. On se pose la question sur au pire nano yoka na yango te. Nous sommes na biloko ndengwana donc bino nembozo yede bisote. Dernièrement nalandaki émission moko ya Kofi Olomide, sali yango na ba la sauti na Côte d'Ivoire. Kuna na sina kenda kuna deux fois, trois fois. Journaliste a sala émission pour na kokumbisa artiste. Pour na rappeler munene na ye. Bino bo sala émission pour na la sake ozana oka muke kaka. Ozomona la différence place yali. Soki siko bino nzemo e bimaki bozolo baki bato bazolo babo bino mo boyebi na bino ngote. Nanu botali na bino pe ya ngote. Problème na biso zo banda wana. Na lobaka ngo boyi a journaliste tozalo kola biloko na sali. Moni ngombe to soso to matembeleleki ateza ndenge nini. Mais soko batia na sanité mo les ate. Sani peta zele ko to kitoko ndeni so batia ngo eloko te. Olia sani apamba te. Donc to se complétaka. Moko bino moko ma basani biso to komi biloko. Moko biso to komba rapé biloko bino moko basani. Voilà. Donc il faut tout se compléter. Bino de fuboye baba nzembo wana. Bino de fubo donc bino moko na déjà. Alors on a ce que na ba émission bozolo bilanzembo biso photo la ksarabatu bikolo mususu ke ba mission na biso ba danger. Ndenge lelo ba chanter ba loba ke Messi a danger. Que lelo ba portugais mboka Ronaldo bako Cristiano Ronaldo ba biso awa danger. Mais bino malheureusement bino ne bokitsaka biso démonstration auto salama awa. Comment au pire il faut yeba na tant bino mo boyebi na mingote. Na $100 na ngai zongi na mawa na poche. Fogo luka boye de biso na bino na boyeba yango tant bozo yeba yango wana ezo sala siko ke non boyeba siko ndenge ko partager na bato. Na bimisaka livre. Kutsoto koti na livre wana kutu na si matanga ozalawa. Nani nakati na minona atanga les petits bonbons de la sagesse. Vous comprenez? Si on a un petit démon de la sagesse, ça dit que on a ce qu'on a na morgue. Moni, ça dit que boki pas na bino yangote. Voilà. Donc il faut bino boki par la livraison na biso. Parce que biso ne toza boye, toza et l'autre côté so bino bozate. Moni tang boye. Dans une position tout ça là élémenté. Malgré muto akata nga suki, ponga bakata nga suki te me ba opéra ngai. Parce que moni que muto a une opération, a ya lobby, pour lobby dans un tournage clip. Mais na zongi ngai mona ndako na katika mandefu kaka na ndenge wana kaka na bino ba journaliste na pesi bino importance zomona donc bino nebo panzaka sango bozoya mbabatu na ba plateau na bino oyambi musicien otu na ekutu te que est-ce que sotanga livre va quoi rien comprendre il faut que tout na bango ndenge na le musukutu o apprendre yi est-ce que so yoki au pire pour ndenge na zawa mikolo na vandeli gomme. Baby gomme sur les années. Gomme les années. Yo muta mundo gomme sur le bateau poignet. Gomme. Mon le longa na vendre les sikoyo. So gomme bien donc moi na wana asa extraordinaire. Vous comprenez? Donc mikolo yo na vendre les biloko ya fali, na vendre les biloko ya ferré, na vendre c'est-à-dire na vandi, na zo ka bango. Na zo yo ka toi. Parce que faut boye bango biso ba artiste to biso banze mo pona sala bato plaisir. Bongo plaisir ngo bato musuba yo ka biso mote. Il faut nga mona bano kana ba plaisir bande ko nga ba proposer. Bino pe bosa na bitido. Voilà, merci beaucoup. C'est Clark Nzonzo Lembingaza de la presse. Ba question ngeza boya liboso pour un événement il y a le 12 août. Il y a Stade Martyr, tout le monde va inviter Oyo proposer biso ndenge Oyo qu'on a différents émissions les Katoki Kofi Barbara Kanam et question ngezabe pourquoi pas oui Fabricas oui oh oui merci beaucoup pour nous bagisa mais pourquoi pas ko lukape ko benga bana na yo obaleka na culture pays oba sepelisa biso malgré bazasuna biso te mais ko luka ko benga bango pour que to revivre le sous bilingue wana. Deuxième question na ngai ba concert o le kina Stade de Martyr oui banaki wenge 4x4 tito comme epana yo œuvre humaine ezanga karaté te ba raté nini oyo monaki na ba concert ya bandeko na yo o lekaki oyo olunga te ekoma. Donc on a bandit dans wana. Polémique, bien sûr que là on a problème mais bon question à liboso ezali par rapport ya bando babeta la culture pays on est sur bazali bienvenue.
mais mingi moni baza na poto donc oyebisanga te quand même nasomela yango babillet ye moso abi président nazoya place na eza neti pichi concorde na ozala wana ladi miyembe akoya tosala tout voilà mais soki ozali na compte ke ngai nasomela bango babillet ekozala mwa pasi mingi d'une part d'autre part likambo oyo olobi ya oyo mibale ya barate ngai nazala franc on a français babengaka langue de bois c'est-à-dire ozoloba kaka neti mpo oloba te ngai na politicien te voilà d'abord moyen na se prononcer penza sur baconcert wana te mpo ata moko ebimisa baimage te comprendre ngai namona na ngai image ya concert ya bajbt na bawera deya na fali namona te olina pesa commentaire na image ya mutu moko bo azofilmaka ere mo bazotindikaka ye te faut juger eloko na image oyo bango bakopropose biso ti lelo nga nazelaka baimage wana lokola nazwaki chance kozala sur place te epuis na bango bisa tourna na kana na bango nasenga bango to invitation na ye bapesanga te moni donc nasenga fali invitation atinda te nasenga héritier nasenga mpe bandeko na ngai ya wenge batindelanga te bon donc sikoyo ndo nakendaki te sikoyo nazelaka baimage wana bo comprendre ngai nakoki kokommente te sur son sur ndenge spectacle ezalaki mpo namona yango te mwa baextrême moko kaka omoni boye na boye on ne juge pas nakojuge bango te par rapport a oyo bato bazoloba bon soki nakoloba remarque moko ezali nini importance epesaki maki mingi na plein je pense que wana ezalaki mwa erreur parce que soki bafanatike baye bavérifie déjà bomoni toza plein kasi ozotina bango songa ndako te bazonga na bango puisque bango bayelaki bavérifie kaka so tozalaki ebele je pense que eloko elekaki mingi na baconcert yango yango wana. Voilà, merci Paulin Mukendi, Angelica MTV. Mingi naza vraiment kaka na ba sous question ya ba questionnaire ya bandeko na ngai koyoka yo ninge uti ko frapper biso loko moko ya livre na au pire et kotinga vraiment mais tozaka na ba plateau so yambi musicien otunie nzembo ya ndeko na ye eza moi pas si fois yembela omona bandiko luka neti mwele kwei c'est tout ce qui bosso la vraiment bien té et comment on dit moi des fois pour na retourner yango na plateau ya mibale et par rapport à conférence na yo conférence de presse ezaki na hôtel du fleuve olobaki na concert ya Ferregola ba poussant comme les 30 lelo zo inda na kati internet kombo na yo za salut partout lelo to moni na ba nganga ba marabu balobi babimisi bamoni 3 prophéties ba 3 musiciens au bazoloka stade et artiste Ferregola mais yo oza na liboso na sima ya Ferregola na ebité parle tango ata o vandaki a pensa au moni bato bongo bazolika na réseaux sociaux pona ko finga yo ba dire nous avec une verbe non moni vraiment sincèrement ce qui bato bazo manquer ngai na net bato ne ba yebsa ngai vraiment est-ce que vous imaginez que mutu pena fa vanda boye alandaka bato mo bazo finga ye ce que vous avez eloko sala te na préparer stade nazana makambo belebele ya kosala bino nde bokoyebisaka baofinga nde nini baloba nini amonaki na porte ya entrée ya Willery wana selon badire ya nganga bayambaki l'émission deuxième c'est Fali Poupa troisième mission Fali Poupa ça nini alinga te d'abord naza na monoko ya Fali te olinga pena lobela Fali bien te pona za spécialiste na été moni mais Fali faut alinga faire beta ozomona ngote o alaksake omoni kiza ndenge mote oh yo ça la concurrence na mutu olingi bosa na examen moko te o ça l'examen ndenge moko logiquement yo laksa mutu eti yo tangi osilisi obomumi na baninga batanga te on a soko bimaka le premier te il faut donc ça dit que parmi bateau ba ko souhaiter pena faire abeta ils en ont fallu. Donc on est argumenté. Nous avons mal chance moko peut-être la chance moko par rapport à faire. Nous vous rappelez le moko te. So tout ni faire yé moko. Est-ce que vous avez un ennemi na yo? Ah non mais nous comprendre batute. Donc on a peine à dire que leki na ngai. Vous comprenez? Na boyi ko rappeler les musuma comme suna sala pona yi. Ko comme susu lobi suboyi. Mais vraiment
naza nani mpona empêcher concert ya fere moni naza nani okoempêche yango d'abord ndenge nini puisque apesi mbongo na ye na stade ndenge biso mpe topesaki baponeli ye mpe jour na ye tala likambo oyo ezalaki boye ngai eloko nazomona contradiction moko ezobima par rapport ya bafanatike to bato bazosupporte biso epai ya cultura pays vive tobenga bango bacultive omona epai ya fere baza bagaulois baspiritas bazali bawarrior bavillageois bakofifile domona bato nyonso wana bazali bango ndere moko batiaka biso na badésordre kaka ndenge likambo ebimaki ya gims na fali me nasololaki na papa na gims abi oyemaka ma gims wana azani kutu na ramadan donc na ramadan wana barépondaka motu te esiko discussion ebimaki ndeni non nga nanga na problème moko te mais lokola tokoma ovivre sikoyo mingi na fufu na discussion donc etika bato wana lokola baza na fufu na mesa baluka discussion mais soki bacontinue na kolongola na fufu bano discute kaka sikoyo ntango mosala ekokoyamba mo bu bake morbe. Ok, merci beaucoup. Wase quoi tu l'as dit ba différentes réponses au PCBiso. Mais question comme ça nous à la bouille. C'est vrai ozoloba ke martyr spectacle. Bon banze mo kitoko yimela biso kala. Kwa ba Jean Pamwaka. Album aliboso na ba tétagramme ba bonjour messieurs. Tukoyoka yango te yoka ka spectacle ndo yo bongise kitoko mono ko pesa biso na te ozana notion moko ya bien te ya spectacle lingolo ba bokomona likambo moko bomesana komona ngo te d'abord na yebisi bato ke ndenge na kolata ata papa ye batika kolata bongo te ata defao atika kolata bongo te nazo expliquer bino te kasi foza na stade pour comprendre mam nazo loba te c'est-à-dire bomona pantalon moko banda bobota mana jour à liboso bomona ngo yango bomona siko ke donc c'est que parce que on a une usine à makanisi parce que usine a imaginé spectacle et que ça ndé mona bato soute ato lekinga na mbongo mena makanisi faut ça la usine ya ono monique eza problème ndenge na olata na suka ka wana parce que comme nini alobaki mingi po na so na tali bila manga na olata na koloba nga mingi zomona na koloba nga mingi po na ebisibino spectacle eza na makambo nyonso ndenge ba musicien nga ba kolata même Beyoncé na lata ba musicien bongo te ponini usine mutu yosala makambo eza makambo ya usine c'est-à-dire que Beyoncé akoleka na makanisité aleka na mbongo esili asuka ka wana donc problème ezali ke oza makambo ya usine ezosala spectacle il faut bozala wana donc yango nomoni nyonso ekozala spectacle ndenge loba nango papa na biso Christophe Mboso nyonso tout eza théâtre te donc nyonso tout kuna ekozala spectacle balinette na kolata sapato pantalon. Donc ça dit bon on a ba musicien, na ba instrumentiste bon non. Bon on attend on a na stade ba obetela na pona tenir. Obeta maboko ata pendant 5 minutes. No hotel makabo na solo bati ba toka ba photo. Ba banda Congo banda mbali boso to moni makambo. Voilà. Spectacle ni sur ngona. Donc spectacle les aka até tozobina lokola Michael Jackson, tenir ce spectacle. Na ko yemba na makambo surtout tout longola ça dit spectacle quoi donc ça na makambo très bien merci bandeko balandi bozoto la biso bo partager les biso belema bo tila biso ba commentaire et ko ça la biso bien merci est grave mkwa bongo président Félix Wazé quoi question ngaki na bakisa boy conseil de réconciliation comment on a le loi musique mboka na biso to yebi ke président Wazé quoi na président ko Folomide bande ko simba te mais simba nango déjà le lo bato résultat nango to moni au pire donc bravo maintenant bandeko oyo na bazana boyo kanité est-ce que bazape ba invité na kati ya concert wana po tout le monde a peu réconciliation na bango ya ko bagisa sous ces que lelo tozomona ba ministère qui tira PV bazo sala ba émission vers ex musicien moko ya qui tira PV na kombo ya juste bien na po la fois passée na otiko landai alobi que président azana événement ya munene mais azokota na kati ya distraction azotinda ba musicien ba finga confrère na biso tuni est-ce que président Wazé ko tinda musicien afinga yo abide ke yazo pekisa te c'est que yimu tazotinda de place wana fo migana ko claircir biso po toza dina concert ya réconciliation est-ce que eza bon président Wazé quoi ou contredire biso merci nani on fingi chose ba musicien bazo sala bazo sala ba musicien donc
bien na kombo na ye aza misa lufu abeta na lufu misa mo local donc baloba moi bien salité par rapport na kombo ye misa comme na nani wa fingi donc moni bino boza ba journaliste do faut sa information na source so bozo so information o ezolo bama bo poser ba question bien té et loko ngana ko loba na juste diena en tant que artiste monene en mboka na biso kala na musique na biso za ki boye soko muto alongwe na orchestre moko ba comprendre ka longwaki na nzembo ya danger oya obimisa ezate na discussion ya danger oya obimisa jusque là zo bimisa ba discussion na ozela nzembo na ye voilà abeta nzembo ya danger oyo obimisa biso na Congo awa yango yo la sabiso benaki place azalaki awa zaki na kaka siko yo kanzembo mais ezakaka bongo boyoki ke papa wemba ba bengani na yoka lokole yoka siko loka bibisi kuna ban mère supérieure à répondre batu na œuvre mais ce que comme ko répondre batu na discussion monique wana n'importe qui a ko sala ngo ngana zo c'est la ka nzembo ya josi ya danger wana siko donc ce que bimi na mutaliboso na betele maboko voilà par rapport ya ba ndeko mususu baza boyoka na conseil de réconciliation bengi bango ndeti banani bazoka na te toyebi baze beli moto cité ba kombo ngabe mona cité zate ah oui parce que yo omoni po mezali bino ozana mino à l'aise tanga na koloba boye siko atuna nga neni yo ba ke biso tuzoka na te yo lo bana banana bon c'est bon ngana za boulangerie ya maloba je suis descendant valable de Zakari baba parce que comme on ndeti ndeko na biso bina filé na ndeko no butso bing sa stade de Marty Fabregas donc relation est bien jusqu'à présent mais tout moni Fabregas a invité bina filé a invité te comme on a ndeko na biso susu fali na faire payer relation bon ça bien jusqu'à présent non c'est-à-dire ezali boye surtout bani ko raisonner par rapport à la discussion à tout ça sur le monté hein Bamindele balobara boye vouloir plaire à tout le monde c'est vouloir plaire à personne tanga na so bengi sa bango calcul coûte ezate na calcul te na bengi si papa bombenga ce que ennemi na enani est-ce d'abord papa bombenga te na otuna ye bombenga na ebi oui bien ça ndeni ko détailler no ko kadi mena ebi bogar to bogar te bogar bon wana peut-être ebi po donc ye bogar osakana te azamu kolome ya bogar suko le kana biso nyonso bon na bengi si Kofi Olomide ennemi na enani azate puisque ennemi na est valable ngayo na zaki valable to si to bongisa la biso déjà donc promesate barabara kanam ennemi na enani azate donc tant yo lobi Fabregas on lobi bina filé mais mutu oya soki affiche mwana wana pisanga ma ya miso affiche ya concert ya liboso na ba réseaux sociaux na mtataki yango bina filé donc il y a azana ba idée wana makamona te bina filé c'est majeur c'est-à-dire azama yele quoi parmi bato baza mur na musique na biso ba bina filé wana ya zo kipe na été que est-ce que fona bengi sa bato nyonso vraiment non bango bazo ya zo raisonner na yebo te. En tout cas, tu comme vraiment na souka, tu comme na souka, na baksa juste question moko na ebité ceux qui leader ko permettre pe bande ko question na ezaka mukuse. Lelo to moni Kabulo mwana Kabulo azaki journaliste et lelo comme ministre. Ceux qui peut lelo opportunité pesa meli et pas ya Félix Oazé kwa kolonga musicien ko comme ministre ko apporter nini na mboka na biso RDC. Bon d'abord nengo tangi comme ya vient na biso Kabulo pa na Kabulo. Yé à travers les émissions na zo psaye donc il donc ça dit azana pardonté donc azana ça dit que sous sibité nga mona lukai quoi na lukai donc na solwane na ningi mona baneke non puisque azana mina ngai azana pardonté parce que abandi sport ya mboka oyo banda bo mwana na etilelo ayebi ba fai elo na zolo bana ekaka kulutu sport etikala ka balete zongi c'est la biso ba cyclisme ba athlétisme ba escrime ba judo ba karaté ndenge zalaka kala ba catch ba biloko nyonso tona azongisa la biso yango donc nazo sala daye nzembo moko pona ye moni ça c'est écrit na dévoiler yango na sala nzembo moko pona kolakisa ye ke papa ozala ministre zala ministre ya ba délégation nyonso ministre ya bamona minaki ya cyclisme zonga athlétisme ndeti bano ya bakulu na ba vitesse bakima wana mais bana wana akoba champion du monde ce monde champion du monde ya vitesse ko
Non. Omoni eloko yo soko boko permettre ngana loba yango. Tokanisaka te ke munyoso ko comme politicien. Les rôles mo za facilité. On a nini soki na campus balobi bazoluka ba dentiste. Ba nyonso bakenda te. Ko zoeba ke ko sakana te. Mais so balobi ka ba politicien on dirait munyoso ko ke na ye. Te photo comme ça politique lokola ba dentiste. Eza domaine ya passe ya osakana te. Ngai na félicitaka bango nde basala mosala wana. Donc nazo rassurer bato bamona ngale biso na télévision pour ministre Moussa Kasane tinga na ko so place na ye jamais parce que d'abord il faut que ça va répétition. On a vivre na ba répétition na ba chorégraphie. Yom de sala kina za munene na za santa bien. Donc so beaucoup singa ministre donc vous allez passer mingi ko kena ko komaka ko yambaka batu. Yana bomona kitango ba pona inga na makambo ya imiko. Na za ko kendeka po batu pona kinga menga mona ko za chef ya imiko te parce que na actif. Or ba place on ezali ofandisa yo. On a répété les mususu bana tongo ti 21h. Soko ministère na tika panani. Mais na ko za la conseiller. Soko lo ki par exemple na ko conseiller ministre nini ça va mais ngamo ko comme ministre jamais. On a ko ba ba yango quoi donc ngana za na ba ambition politique te. Na ko conseiller mutu. O bango mo pe ba politicien ba bosa na ke bazana usine ya makanisi na mboko yo. Moi ndambo ba meka ko consulter nga ba bazo ba makanisa bien. Voilà donc côté makanisi ça va mais ko sala acteur qui est au ministre na biso yeyo. Tentez. Voilà, merci. Bandeko balandi nyonso o bolandi biso partout dans le monde. Merci na ba diaspora nyonso ndenge bozuli baku. Ya kokota biso la banda kuna bino sans permission à travers l'émission na bino o bozolanda biso. Toye ko sola lelo na président Félix Wazekwa le patron de Kitira PIV RDV le 12 août et Peki Sami Kozanga to benge bandeko nyonso boza na Londres, na Allemagne, na France, na Afrique du Sud, na Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa to zalawana donc le 12 août to la sabongo ke toye ko sala plein toye ko la bonne musique toye ko bina toye ko mona pe spectacle donc toye ko tala spectacle donc bo pe sabiso confiance président Félix Wazekwa zana azali donc to lingi bino mingi restez branchés donc to kutani mikolezo ya merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.